partout dans le monde, c'est Congo Suisse TV. Yangonde Masolo Yabana Congo pe monde entier. C'est toujours moi, votre frère Iguette Ntumba, la mignon du Seigneur, avec votre émission Savoir Plus. Le Congo Suisse Tokiti précisément na commune ya Kasavuvu, tozali awa na veni Mangai. Bipa iwa pite ko kutala na papa na biso, on a benga le monument. Il y a des comédiens nyonso na kati ya Congo Kinshasa to beta masolo. Et puis maman les kambo na bi dans l'obdalelo, les kambo affaire nzonzing. Ouais, côté ici vraiment kokoso na ba artiste comédien pe bouluye ke na ba président. Nde na ye awa surprise na salibino to kutala na président bino moko boko découvrir qui est président ou aza invité invité le na kati ya Congo Suisse. Merci beaucoup. Bonjour président d'État Force. Oui, bonjour. Papa, moi le loser à Golemba, nous nous allons ramener la monnaie honnêteté. Vous aussi prendre la musala la répétition, vous aussi prendre des bus en train de travailler au travail. Vous avez une surprise. Moi qui suis bien. Non, on a tout ça l'émission. Yo ya kaka ko bini. Babi journaliste à solo, azamuta mapinga tango otambola faut ça là-bas arme non papa. Tout le monde a même soda otambola moi arme, ils ont appelé ça la bonne. Ngape artiste local la soda, nazara nga pré na tout. Na préparate ko no ya boye to kuta to préparer na émission te. Soko bimelinga mamo yelinga ba question kozala yo, réponse kozala. En tout cas vraiment merci to bandis konayo. Bonne santé, ça fait combien de temps tozo mon formaté? Ba fa non ba déclarer babi maman. Kenye le biso na date force tourner la biso juste ces années. Abelito kaga, bouli ke côté dakata trop. Non, mouvement. Oh, sans mouvement. Mais mouvement toujours est posé. Bah, balanda biso na RTG chaque mercredi na 21h30, jeudi na 13h15, dimanche na 11h juste. Bah, olanda musala weza oleka bina filé. Et au cartonné grave. To komi kutu na fin déjà to okende. Donc semaine eza épisode asuka. Donc bina filé za au cartonné. Donc ba fano ba yebi programme donc ba olanda. Oyo nde bayebi te babosa nta musu programme basambourer pour bon ba chaîne on peut leke belé grâce à que gouvernement a eu décision à kati analogique biso soto ke na numérique na TNT. Merci papa de ta force. Tonto ye bato ba limba ye baba fan na yo na bo babunga babosa na yo. Kombo ya de ta force. Eza kombo botama na ngoto ba peso ka na troupe. To moi leader mo apesa ka to banda masolo carrière na yo. Mais comment on a la force de d'être force ezakona kombo on a bani na musalana leader na ngai mon père Kimbanse que papa lobe wanande esika na bambi kombo ya Delta Force ta on a banda masolo théâtre na 86 nazara na kombo di Kino ya Delta Force na zuango tango to bandina mon père Kimbanse que papa lobe oyo asala ki abimisanga na télévision mokili monanga depuis 1990 mais tant on a banda théâtre na 86 kombo na banda na ezaki dikando wana ojouer dikando po nazaka mutu na nga makamba bilamba tro dikando nde tant on pas papa ben atali siko terrain ndenge ezalelaki masolo nde ezalaki na trop de jeunes na époque wana koto yo vena biso sans souci to mona pe ba jeune kuna o bazalaki na bango belé ba tito banani nde ba obetela na tali nga pe koto e papa lobe totali bangalu far nde ba pe wande obetela bani non ah ben il faut na betelo moko boye na kende likolo eloko ni obetaki kasi eloko ata okana tango obetelo ko préparer pe na komboti non Delta Force abna dona obima na kombo ya Delta Force na raisonner ka ba film na raisonner ba film ba Delta Force ndenge ni cartona donc awa na kata Delta Force donc acteur mo makazi fois matomba oka Delta Force mtonze fois chaka Delta Force osani et puis tant na bimi na kombo na memi pene lokwa sika on comprend na mema ki pene lokwa sika mbala moko o batu ba ko changa na ngoka
à part wana yo bima na idéologie nan o copia nan na luka mo eloko mo pe na bima lokola idéologie nan yo bimela mais on a olobati ngai ta on akei na copia ki mutu te donc et pas ya papa lobe na copia ki te na lobasi ko ke ngata na nani tant to ko travailler na ba tatuka lombo tant to na groupe na biso il y a cité na 86 ans to fondé groupe idole na ngai ezalaki epenge oyebi epenge na epenge suta en tout cas na bosani po kimokole ye rappelez biso pardon musupe tant oyo zaina no mwa muke zaina na maternelle wala neni na neni oyo kana bibie ke nga na 86 wala sina botama théâtre tant na bandi théâtre c'est que avant na banda théâtre na nomona mutu mona banda osepela na ye c'est que mutu na banda avant 86 voilà abanda déjà avant epenge azaki na groupe Salongo akena potokala donc ba idéologie na ye nga banda o jouer ya on ata on banda théâtre na 86 donc idole na ngezalaka ye na niko beta mais tangu na ye pa ya papa lobe tangu zibiso na 1990 na yaki siko na idéologie anga moko pe na memaki loko sika na monde théâtre c'est donc na memaki loko moko na acteur a aussi la film donc loko la musicien donc ba caché au musicien acheter tenti a seninga ou de la tentité na yaka na look moko boye na katsa coiffure mo loko la bouchon mo linga forme bouchon neza donc na katsa ka suki bona forme bouchon na ye na coiffure nanga na ye na style nanga ya rolata donc linga rolata puis koza la musicien parce qu'on a kasi mutu moko budaka musicien parce que comédien tu comprends donc ce beau sali film nga caché na ngeza la kaka musicien premier film to beta ka wana ya doucement na binisaka bena mukili mobimba doucement soki akoboya yango na yebite to bato bazaka na époque wana ezaki ba belle époque donc doucement to baka doucement za mo pepe ekotaka partout na bandako tupo na tana pe na yebite soko talibiso na TKMT na yebite soko tana po ba groupe bandako cartonné zaka na TKM groupe Papa Lobert groupe ya Bakali ya Ngalufar et puis Mbale Sombo na Muyombe gauche to zalaka 4 na kin o to ko cartonné de faut tala biso so na tambo na nzela batu ba olande belé lokola fanfare mais les lots de talibia papa na biso d'état force bat palanda roli souté so to yeb na ndeli na ajo ngana bande belé ba mona ngai su tata mko ba olanda nga bon bo ba na nga bana ba olanda bango bo ba to buli ba olanda bango ba se ba ba tata lokola mais ba olanda bango ba okota ku banda ba tata senga ko mikoko mais nazoki moi likambo moko boy message batindela kinga e pa ya Jojo Ngonda imena bigeti mokolo okende pas d'état force tunelanga d'état force succès sila epona nini kisi esila tokaka ba producteur ba kimi epongo na ya pembeni tondenge ni abena tuna mutuna wana oko répondre mutuna ya Jojo Ngonda imene bon elo ni na ba benga succès ya on a lobby tant to salaka ba succès wana benga ba succès balabala bana ba olanda biso groupe ba bo kende et dans tout le ba pona nge porter l'autre succès pona ngeza musala ya bionza osala ba tu ba ko continuer ko landa yo ba ko féliciter ko sala musabe so ko kalisu ko sala musala ngote okweya ne mutu ye wande asila mais mutu aza ko continuer na musala na ye aza mutu ya ko féliciter ya obwa kela ba flègue mutu awume na musalo abaga kaka azaka na musala ngo ye wana mutu aza na succès comprendre succès za ba biloko na musu ba mona ate d'état force depuis na banda groupe na ngana travailler sans producteur donc na bundaka effort perso yo ki groupe d'état force voyager ke mboka tel sans producteur ngana zwa soutien kaka ya mutu moko Chic Bazola le comportement on a benga Chic Bazola bizali ya nzambe na kati ya Luanda muto yo ka chaba moyen au groupe d'état force voyager kendangola donc ye wana aza producteur te aza pi mutu na nga yaki pembeni na nga sepelaka na nga pe na sepelaka na ye to vanda to kutana makile kutana ache ba moyen ya soutenir nga mais groupe d'état force banda début nango ti lelo effort perso sans ba producteur sans ba sponsor to bagara et puis ba to banda la ba masolo yebi batikala banzonzinge ba groupe daya yango nde pe mama likambo toyeli en tout cas maître John o supporter biso pamba te ba troupe théâtrale eza ko bebe eza ko pola
Delta Force na fongo na nzungu na ngai yo supporter na yo kaka tolo belande likambo eza likambo ya affaire Nzonzing na kati ya ba troupe théâtrale et BBC ba leader et BBC ba artiste comédien et BBC ba actrice et BBC ba acteur au mon actrice oyo akenda kosala Nzonzing azwi zem actrice akenda kosala Nzonzing bien comédien mo akenda kosala Nzonzing quelque part ba linga la bango la producteur bien na partenaire donc toloba pourquoi Nzonzing et BBC makambu ya théâtre na kati ya monde oyo. Premièrement, au moni art, ezalaka na base na ngona fondation sikani no outil. Biso tant to bandako mitambusa biso moko sans encadrement ya un grand moko boye to mitambusa ka pe na loyenge to yebaka te musala ngo te ko sala télé dramatique ngo te sala na théâtre ezanini. Mais tant to koma ki pembeni ya bave lokola bakimbanseke papa lobe ba encadrer biso ba laisa biso musala ngo ezalaka ndenge nini musala ba yebisa biso ezala kwa musala soda foko ndimba ngo na pasi na ngona bisengo nango donc encadrement oyo tozwa ki wana pe papa lobe kimbanseke yango esalanga lelo na komi pe grand nga pe na komi ko encadrer bato naza ko encadrer na ko pesa bango fondement moko boye ya musala oyo ezalaka ndenge nini akokende nango ndenge nini po tango akotambula azwa accident de circulation te ya monde théâtre. Comprends? Mais belé bakoti lelo na Nzonzing auti ne nulle part azui na e base moko te babengi kaka lokola za vrai chéri balingi ba utiliser na ki vrai chéri na e pona marketing. On comprend? Azwa mutu moko boye na poto akolinga ye mweloko bandako ya mwanini akei bo bani ko travailler sans formation azui base moko te mais ce bakene pe na makamba bolinga okei na et ya ki a exposer nzoto na exploiter nzoto na ye pona marketing ayaki te pona art ke asala pena art na pasi na ona bisengo nango alinga ngo akene nango musika pe akufa artiste ebele na Nzonzing baza ba de obenga bomba nani baza ba acteur na ba actrice mais baza ba artiste te. On comprend? Pour la différence entre acteur, actrice na artiste. Artiste aza loko la soda muto ya koti déjà makambango akufa nango pe. Neti biso boye toza déjà que to botama na makila ba artiste to koti na monde art na akufa artiste okutanga musala musuto na tika art na koma osala musala moko boye c'est impossible. Po na boti bana bakoli ba misu ba bali kaka na musala o bona otika onde. Mais acteur ayaki ba pesa ke rôle moko a joué selon ye ba jouer c'est yango to actrice moko boye ba jouer c'est comme actrice maza makila ba artiste c'était yango moni to sala kata mususu rôle moko film moko ngo sala boye olobino awe senga ifona zo sportif moko boye muta makasi na ke zo sportif aye ko jouer comme acteur maza na artiste c'était c'est pas yo ke lengi nango a continuer na yango on comprend ndenge sala mila batu mususu. Ok, à part na kati ya groupe nao obimisi déjà bana combien o ba yebani pe basali pe succès makasi neti baninga miso bazo sala menga pena likamba bana na yeba tenga nombre ya bana na groupe Delta Force donc bako leka na groupe ata plus de 500 na calcul na bango te pena en tout cas ezalaka bien bana ebele soza okende ba oyo baza ba reconnaissant balobaka sika ba uta ba Barcelone ba uta ba Priska ba uta awa ba Tridon ba uta ba Jide ba uta Pasteur Patron yekuta uta atazalaka mwana ya awa mwana ndako po sika za so ba bengeke yaka siko za na rôle à jouer a tika la indépendant pour trop de Nzonzing mais ceux qui na bengié aya ko jouer akoya na ko jouer pour eza groupe na ye Kadia Mbujaza wana koma pe Nzonzinge balinda lala baza ebele donc bamsu na yo bossa na kotanga bakombo na bango baza ebele ba Tridon donc naza ba ebele ba ada paza mwana awa Tridon za mwana awa ayebite ba misusu bana me baza penza ebele na groupe oyo na lekisi bana ebele oyo akomba osala polémique lisusu na baningale ba actrice nani Dodi Tendresse pa auta yekutu nazo mwana muke bébé pena mwana muke abandi théâtre bango so ba uta donc baza ebele na surtout na bana basi baza ebele makasi po groupe Delta Force
majorité ezalaka mingi basi ezalaka na groupe ya basi bazalaka ebele awa koyokoya koretrouve bana basi 50 mibali bazalaka 10 to 15 donc basi baleka ebele bana basi nde baleka mpenza ebele awa obalisa mpe déjà combien na kati ya groupe nao Anifa Bala aza na Belgique Mama Bonera Bala aza na Lubumbashi Dalida Bala aza na Umina Ngirengiri et qui encore na ebité bao na balisa na vani na baona kati ya groupe bakoza ata ba 5 ba misusu bambi kendeli sope mabale keno kutela ba isika ba kenda na ebité mais lelo na minute oyo na génération na bino oyo bozalaka na lobité na génération oyo na génération na bino oyo ba papa na nga oyo toyebi otangi ba kombo misusu na mwana tanga ezate na tangi ba kombo te bon ba groupe wana voilà oleki na rejouer kolega na rejouer bon nga na leki mutu te na rejouer mutu nda leki nga te na rejouer na ndenge nini o comprendre ngai na lobi bien na leki mutu te na rejouer ngai nde mutu ta leki nga oui quand même maître John donc na omona ndenga robana te ndenga osuka te azo compliquer biso ok tokangi nzungu wana nanu Data Force oto ebaka Data Force azalaki soki atelemi bana baokota ndako Data Force azalaki soki aleki boye sera obi oye basu nzembo botsaka na générique na bino na oyo boseli mo bobina rabi mutu mbeka wana so tele bilongo to mona wana mutu mbeka wana na générique na lelo bazate est-ce que to eba o eza génération tam susu F on ezaki génération S beka au groupe P mais na bien bongo na bambula déjà oyo Data Force asali eza école de formation tant on a formé bana ba misusu de abakoli bakomi bakaba po kazinga na boya ka jide comme leader na kwena e mais oya ebike za randa kuna e so ba benga ko jouer et passer patron akoma leader na nene mais so ba benga ka ko jouer ngaske lo on a sepela ke bana ngo baza reconnaître panga tata na bango so na za na besoin na bango na service mo ba yaka wana service mais ko boyisa bango ba koma ba leader wana komi ko bloquer bango po mutu na viaza na parcours ninga za okinene nzamba atrasa ki chemin na ye donc na ko tikala kaka na batu wana ya kalate bakangi bon ba o esko baza na sima ba pe na posa ba koma lokola bango se ba ya koma te po baza na posa ba za formation pa nanga ba koma pe ndenge ba kadia mbuji ba koma ba lindala ba passer patron ba jide so ba aux espaces te il faut ba msu ba ya ka ba komi ke boy mutamoni ke no ça va akei ba msu pe ba ko remplacer mais ba on nyonso mwana générique wana mutu pa kenda azate po lindala lazali ezokazali kadiambu jaza passer patron pene na lobi aza à part basi o na lobi babala bala bakenda mama tanzo pa kuma na kisangani comprends mais groupe pena neto za tuzaka toujours na posa ya bato mais ngana ko contribuer siko na éducation ya masse il faut na former pe jeunesse mo ba oyana lakisa bango ndenge ni ba ko tambola par rapport à éducation ko bi ke musala na biso to zalaka su ndemo na batu nyonso te to koma otambola ba principe mo na ba discipline mo bu muto akomi lo artiste donc a osala makamno so ba nyonso ba sala ati akomi ko banga ko sala makamusuzu so bato abongo oyo nanu ba komi na niveau wana te na pe na besoin mo ba ya ko so ba formation yo o ba koma pe na discipline moko na ba niveau na bango na ba quartier na bango pe na bisika baza otambola comprendre bon conséquence ni okutana nango banda o créer groupe na yo Data Force moyebi ko bibi na question question banda na ngoma manzonzi to fongoli ka nzunga nzonzi bon tozongi na nzonzi tozongi siko na kata nzonzi comme ye moko abandi makambu ya makamba nzonzi na koti siko na makamba nzonzi ngango ngai te Data Force zeno na répondre souffrance yo tuna musala ya tant musu bato na bazali bana na ba ete arezalaka na souffrance na ebisa ko beke areza ko la musala soda o to ndima pasi na ngona bisengo ne bo baka musala soda ezala monga malonga te me basala ngo ka po ese bandima biso pe to sala ngo te loko malonga e mona na te lokola nanu ba reconnaître biso te na mboka ba tshela biso ba garde fu moko boy oyo ko yedaka artiste po to ko sala ba œuvre za o le ka gratuit na télévision mais na retour to gagner appel lokote toujours ko auto contribuer
éducation masse ya mboka na biso ba sikoyo tosala ni tondimango seke tosufraka musalo poko na bambula ne to komi na ngobo neti ngade ta force na komi na sala yango kaka sponsor azate producteur azate iPhone di mango po oyebi ke belé to bana ba ba misusu batika ngo bakoma ba commerçant ba mo okina ba banzela ba Congo ba misusu banzela ba ndundu ba misusu bakoma ba peintre ya poko ne ba couleur atika ne pena musala ya théâtre ok peintre pesa art ma continue na peinture po baze belé ba misusu bakoma na bango soki ko sala nini do batika tika belé belé batika ngo po bakoka ko affronter souffrance à musala oti. Ok mama nie nzonzinga ngo ebandi bolukaki makam papa langa John de ta force pourquoi na nzonzing tomonaka elongi na yo te obeba na ba producteur to kaka bino bino bozala ba ranking ba leader to nini eza vraiment nini balongolo na liste ya bato ba nzonzing to yo moko amibenda na yo pour trop de poison trop de rancune trop de benjir makambe zanga tina eza nini vraiment au juste. Ok ya on a lobi ke ngana ya penda na monde ya art na ba discipline ebele so tali même ba artiste na ngai ba kota na nzonzing na ebandelité na ba retard po ngai na lingana pesa bango na base moko soka ke osala nzonzing bato ba sentir pena ke muto auti quelque part azwa formation quelque part et puis tango ke no sala nzonzing a respectaka groupe EP auta pona musala aboma musala ya groupe na ete ngai moko au départ tamba mabanzonzing e bandi nzonzing na kondana ngo esalama na ndenga mabe ti lelo peza o continuer osama na ndenga mabe na ndenga ni ndenga mabe na ndenga mabe omoni ngalo ko la leader soki na continue kaka so na kotaka mama banzonzingi na debi na banda ko kende ka pona okende kozwa mbongo na bando tika groupe nanga lobi pe groupe nanga ba sala likopa babi yesu akenda osala banzonzinga aliaka na ndenge naza wele intérêt na biso to tikalaka to repetaka to zelaka do ye aliaka na biso to liaka te no biso pe photo kende tango ba okende na retour tango yo okuta ndako vide muta ozala te preuve ane eza ba leader oyo ba collègue nanga to banda na bango ba groupe tellement bakota na elengi ya banzonzing ba groupe na bango panzana bakoma okende ko se retrouver hier akende na nzonzing moko acteur na ye pe na ndenge na ye babengi na ndenge na ye acteur pa komi teti moya yo ka eli sous ezate o ye pe amoni ke akomi na ye leader et panza ba groupe ebele pona yango or que n'est pas qu'on a ce ba producteur ba yaka pena n'esprit ya bien ndenge nzonzinge bandaka na yeba ke producteur moko Placide abandaka na les princes de rire ya bangalufa aye amoni ke groupe oyo ba travaillera bien bazana talent aye ko signer contrat na bango a travailler na bango. Ok, il fallait pas continuer à lire wana. Bovandi botali sko ba chaîne na télévision botali ba groupe où et travaille bien ba sala ba thème bien, hein? Ba thème moko éducatif. Oyo kuta na leader lokola Delta Force to signer contrat to banda osala ba film nzonzi. Moyebi singai. Tolobi ke no film osalela ngai zulanga ipakaloya zala zulanga bose zulanga makaya zulanga maswaku zulanga inani vide loin zulanga sundiata bango pe bazala wana zulanga peshanga zulanga via zulanga nani yo yebisinga sko ngai na kobenga ba artiste wana na ba groupe na bango na kosenga bango pa ya ba président na bango ezana zana besoin ya artiste tel aya ko jouer film moko et pas na ngai tango yanga na biso no film bo ya kosala eza ya producteur tel auka to solo la mwelo ko eza boye na nombre de tableaux ko jouer na pe bango eloko na bango alors ngana ko orienter bango selon scénario na ngane na sali ne na yebeli ke film on ko membango eza film mo éducatif ata comédie on a sala kota jouer la sala ba bêtise mais pas na ngasko na ko ya na ko orienter po na bunga ligne na ngati po producteur ya ki pembe na ngapo ebi ke na sala ka ba thème ya bien ba film ya bien to continue bon okepe ko luka préser lombe bo sinene
contrat eko luka soki présent masum de brende bosina contrat luki présent bodo bose donc ça luka ba leader ya ba groupe bokozwa bon ba leader ba sélectionnaka ba artiste vous comprenez ndiye tonga to gandon lokola ba sala ngo bongo te ye ba baka kingo malamu zanga ba yaka ya mabeneza wala tamba bazuka mutu mo lokola ba yebani na ye pe ka saka ne te neni okoluka ba acteur te bo sangana bo sailanga film mobo ba ke ba sangani lokola baza na base te baza pe mal orienté ba ko sala biloko buzoba yango moni nzonzingi bande banda yo ba film ba nzonzi to ba CD na biso ba nzonzi apa ba comédie ba sala kuna ko seka ozo oko comparer film na biso nyoso ba sala ya ba CD yango oko comparer no film ba ivoirien to ba film ba nigérien oko chango te pourquoi pour ba sala ngona ba norme te ba respectable biloko te pour ba zwa kaka bato oyo ba yebi na bango te ba réalisateur ya makasi baza o banga ozo réalisateur wana ota mususu refute cher cameraman na makasi azoza ozo banga ozo ba cameraman wana metteur en scène na makasi azoza obanga ozwa vous comprenez ok na biso na ba groupe ndeto kotambusa masolo ngo très bien vous comprenez to tambusa masolo ngo très bien et puis poto conquérir bato ba mboka misusu wana ya omoni jusque là biso to tika la sima au mona soko koti na ba chaîne câblée au mona pena oh film moko ba ivoirien film ba angolais film ba nigérien bo film biso ba kongo kato tika la sima pona bongo po muto yoyo ako encadrer ba artiste congolais azate bato ba osana ndenge na bango vous comprenez yango comme ça ba artiste nyoso ba teti ba tiki na bango ba groupe ba panzani ba komi na bango nzonzi au moins on a siège à répétition lelo lo na olobake na Kinshasa na ville ya Kinshasa ekufi suite ya nzonzi so tamboli na ba groupe à théâtre neto ba répétera lelo so bazalaka 30 okeno retrouver tant mususu 6 personnes to 8 personnes les restes on a na minute bazana nzonzingi na lemba bamsu bazana nzonzingi soki na matonge bamsu bazana nzonzingi na ngirengir na kasavu sikoyo au moins musana bango ekufi siko lelo même biloko le kana télévision ba komi ko sala ngo kaka na improvisation briefing ba briefer elle ta tableau oyo boko jouer boyo sala boyo sa ba komi ko sala ngo na tournage ok za biloko to préparer na répétition so tant ya répétition bazana ngo lisute ekufi pona nini pona nzonzi est-ce que nzonzi ngeko bongisa to eza kobomi omoni donc nzonzi ngebomi art na ville ya Kinshasa ba artiste nyonso ya kala ba répétera lisute ba koma ko jouer na briefing na improvisation ok to zongela na ba groupe na biso to répéter to ça ba répétition pour ba lobby la répétition c'est la mère des sciences so ki muto aza ko répéter yepe muto aza ko kola au mona comédien moko na ba film nyonso jouer monotonie biloko ajouaki ka na film yango aza obeta kaka kuna donc monotonie na moto po a travailler ka te répétition ezate nzonzingi eza banda lundi ti samedi tu comprends si quoi ko travailler jour nini po a s'inspirer na ba biloko mususu ko kolisa musala na donc art ekufi donc art pende kufi na ville ya Kinshasa art ekufi mais à part wande lobi ki art ekufi mais belé ba se retrouver quand même mi to mo bona ba poto ba bali et belé ba ko vana bango libela kuna au monte que nzonzi on peut foot na et foot pe bango siko wana siko yo o ndimiango to critiquer ngonde pour critiquer ngonde na ndenge ni na critiquer na loba parce que be ba karami na poto bali ko zonga so kinité mutu wana ya ona lobby ayaki lokola artiste te ayaki lokola ayaki lokola actrice to acteur ayelaki intérêt mo bo soki eloko ngo fongwami akei est-ce que art eza kopekisa mwasa libala sala to mobalo abala sala et opekisa ngote bondeni mutu mo banda sala atanga zo kazo ya ko voyager akovanda libela on patika ngo komosala makambo atiko to mwasi na bana est-ce que ayelaka art ayelaka makambo intérêt ya yelaki yango atanga zo ngwake vous comprenez en tant que yo président oyebana osala pe ba kombo ebele to yebi yo binisa pe mokili ozopesa conseil ni na ba oyo ba koti affaire nzonzi ba tiki ba troupe na bango kasi conseil na opesa yango nga lobi to boma arte po lelo penza na yebi te tokola ka tongwetani bo babengi biso o ba artiste tel bo sangana
de boya kutu lobi bo voyager bo yana ba passeport na bino to ke ne to ba passeport to ke mboka mo festival ya mboka mo boy ba bengisi ba artiste pe ya ba mboka misusu ba oya to kuta na kuna biso to ko présenter bango o ya biso et tant que kuna donc ba misusu ba osana na bango donc ba bito topo ba mo le logo ba opesa te au travail à rajouter. Ngala lobika ke conseil ngala lobika la répétition c'est la mère des sciences. Donc tozongi la base na biso tozongi la répétition. To boy nzonzingi te mais total la kanzoni soki nzonzinge moko boy. Exemple Marie-Jeanne ojuaka epa ya Batista bo répétaka soki mardi na jeudi so nga na bengi yo tournage ya filme oya ko sala nzonzingi mardi fo boya fo yebisa ke non mardi na zana répétition au moins lundi mercredi to vendredi na samedi o respecter na ba jour na répétition wana poto zalaka na ba 2 jours a pamba na semaine ya répétition o respecter ba jour à répétition et copia musala na valeur même pas ya muto o bengi sabi a boy jour wana ya pona répétition muto bena linga musala o mingi po musala eza na liboso na no amour volonté na discipline do linga yango oza na volonté ya kosala ngo po banda ko tosa makambo eza osenga na musala ngo omoni mais na kata nzonzingi wana peso totali bien et là mingi ya ba artiste et comédien vraiment et baby ba mu kolata vraiment mabe ba tatouage na en désordre alati sengle abimisi mabe en tout cas bo excuser nga bande ko basi bino ba bosa la banzonzi bo bongsana pe la te na bino boko zo jamais modèle ya mboka musubo koti sango na oya biso ba Congo ba congolais be ba congolais et ça vraiment malamu te bozo moté qu'en tant que président bozo ko éduquer masse na ndenge nini bazu et la tele ya mabe ba koti si ba la ka biso ba simana bango mabina ya soni ton papa va na maman auta elo kwa bongo moté ke sala malamu te ezobeta batu mabaku pe trop et là tele surtout et là ta courtrement vraiment na ba troupe eza ko beba mais maman na ba troupe yango na yebisio bongo mboka ya bana na bana mboko ba kiko sangana bana na bana sans ba parents ba otambola ndeni yango na yebisio soki producteur moko boye atpenga ba moya lobina sel sanzonzingi na groupe nanga au moins te ngai mo nanu na za éducateur amaz na télévision na linga te ba actrice ba lata mabe na linga pete ba lobaka ba bêtise parce que na ba tronso na ko benga na film nga na ko sala na weba ndeni na ko orienter bango te ko lata boyete pourtant ba otala film on na komi au scénario mise en scène Delta Force Delta Force mo sa ba scénario mise en scène ba lata sa ba basibo donc nga na ko fingama vous comprenez na ko linga te na ke na ngo bongo bango lokwa ba ke na ko kuta na mboka ya bana na bana o ya ko diriger muninga to oloba muninga te muto sana ndengene yango il faut mona il faut balata mabe batika banzoto libanda pour muto olobela bango azate vous comprenez donc mona ngo normal ya on olobi ke ba ko ko sala ngo base ezate ba ko kuta na mboka ya bana so ba producteur wana so ba lingi ba contribuer l'éducation pene ya moka so po ba film wana batala ngo bango mokote bilo to sala ka to tala ngo ba parents ba vandi tata mama na bana batala ba vandi ba otala donc c'est que so to vandi sa batata na mama na bana batala biso photo lakisa bango biloko bien ne lateli na biso ne lobeli na biso mais bango lokola bazana esprit ya ko détruire éducation ya jeunesse a lobby ya bana na biso o bata yango banda ileka nango na sincérité ba mona ngo eza normal mais ngai banana banda musala na ngai ti lelo na télévision au mona ngati na sala ba bêtise donc ba producteur wa mko ba oza conscience ba ya okuta na biso ba leader ba sa banzonzingi na bango na kati ba groupe na biso to boy ko za artiste dene na lobby o groupe Delta Force mo yebisi groupe Delta Force associé ba artiste muso alibanda to sanga to sala film Delta Force o yeba ndeni na ko orienter ba artiste wana po ba présenter eloko malamu oyo ko sala batu mabete na misu to na matoi c'est ça en tout cas vraiment merci tant abiso vraiment eboyi pa ko zela biso ki mapena mbangu lokola megezo sina téléphone bino boyo kine papa na biso Delta Force ayanoli na ba mituna nyonso oyo botinda ngai na tuna mama langa lida bonga oyoki yebisa papa Didier Mbayo yeyo ayanoli bino la kata Jubek boza vraiment ko sepela ba théâtre baby banzonzinge bobongsele la teli ko pesa la ba bisou na miso ba para bozo simba na nzoto okomona mutu na sana moi c'est libala
mais à côté de Mambanzondi habillement n'a changé à comme le modèle mon coloko la païen comme ça qui chrétien à baby copé c'est la babise kosi ma banzoto la partie intime au mobali na simbaka et ça vraiment malamu te bozo ko éduquer mas ndenge nini donc yomoko au titre par exemple de ce qui destruction ya divorce mais bozo ça la marambesa ku libanda ku ya thème au botete au moins que baby sinzonzi ngango en tout cas papa la biso merci mot de la fin nos alini ni pe numéro contact na yo ba balandi émission savoir plus na Congo Suisse tam subako benga na nzela ya lotikili mot de la fin ezate nga na loba kaka po musana nga yango na continuer ko loba fin ezana ngote soki lobi oyeli lisusu to continuer ko loba na loba donc mot de la fin ezate nde na lobika ke to respecter culture na biso to copier culture ya bapaya te on comprendre na bandeko nyonso balandi soko sepelite na oyo mususu na lobi olimbisa lokola mutu na koka kobunga ta mususu kote mususu soki pezaki ya malamu lokola batu tozalaka besoin ya ba critique ba conseil na bino bato bo olanda biso obengi nga na plus 243 85 30 85 642. Donc merci na le comportement chic bazola bizali lanzambe na Luanda. Merci na Odette Ngolu Kulanga na kati ya Londres babi Big Mama Odette Ngolu Kulanga na kati ya Londres yonde Big Mama. Sans oublier yanga ya motema Anifa Kulanga na kati ya Belgique. Big Manager Anifa Kulanga mama ya bana na kati ya Belgique yayo yango wana. Merci na bandeko nyonso bozana mikila poto Afrique du Sud Angola RDC o bolingaka nga merci na bino o ipo lingaka nga te oyoki lobaka koko lobozongisa nga na téléphone ekoyote ya ngai. Merci. En tout cas, voilà, merci président d'État force, enza malola mapambola yo pe mokolo malamu. Merci ezala kinga ndeko na bino get entumba oyo na siko bimisela bino surprise so ya makasi ya batata ba président oyo basala ba kombo ba pesa pena ba éducation ya kitoko na ba jeunesse oyo na ba jeune oyo ba ye na sima o malgré bobo na bino koyoka conseil oyo mais eza ba exemple à suivre na ba papa ba président ya boy. En tout cas, vraiment merci, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission Savoir Plus. Je remercie premièrement Jésus-Christ de Nazareth pour y permettre qui journal le kakitoko boye grâce ya caméraman Ezekiel Ntumba imtaki sima ya caméra pour bon mon abilité les la kitoko boye. Et merci aussi à mon big boss na combo maître John Molonga na maman Langa Michel na kati ya Suisse na bana nyonso na PCB no vraiment merci. Et pourquoi pas une équipe technique na biso ko banda la monstre Eric l'homme à culotte noire na yo Billy l'homme sage na mesala ko bengo petit moko ya respect charisme na yo susu Christian Ngoi misapi Nzambe o aboya ko kata suki donc Gillette na e sata kangango na deuxième monde na pesi suba merci na o ba soutenir kanga spirituellement et physiquement commencer d'abord par mon pasteur que j'aime beaucoup pasteur Jean Diboué Molonga la maman Marie Libala boza vraiment ebelé tant vraiment et commis et poussa dimbangu bota nek tala c'est commis donc moi au bakzalité merci na balandinyon sur émission Savoir Plus ce que Jésus-Christ de Nazareth a zongité tokokutana à la prochaine occasion merci et bon après-midi à tous bye.